Bluetooth oza TV za radio te biso pe to bomba ba archive pour aizara biso ouais so il a chance na latine wata ba peso pena chance ningo kaligilaka o changer la version te o changer maloba te pour les autres adorer les lots na TV ouais héritier wata bola molege belé très bien mais sur les autres opportunités voyage apoteye o komi pe kombo ningo lingaka o tourner les deux te le balai c'est Mikolo King on ba spiritas mtu balatisie musique ko ah bon musique oyo niveau wana oyo prêtre kenango habité faut to kaka ne mingi to ka mingi to loba mingi te ngelo na sepela ka album na msiza kitoko donc ya kitoko donc so na vandi mo boye na vandi na parler na yoka ba vacances na bi prêtre oyo ve oyo ngana okangameka loka ba ekoli bakangama ye Jésus donc na okangama na ngai na osana ka pembe na ye batu ba koloba mais ngana zana ka wana pembe ni po bola moleke belé Ramon est tout rêve. Pour lui, surtout tout rêve la team okay. Musicien, tout rêve orchestre wana. Ce qu'on a moni, ce qu'on a commis ce yo, ti bosso ya, hein? Donc il y a président ça wana. Oh talo siko oui. Yemba. Mon goût tout est. Ngai déjà na sepela na musique mingi. Pena sepela kozaka na muto aza mutema mbolamu pressé na vie ezaka mingi bien te donc nga vraiment ne naza boye mokolo na ozo opportunité wana te na esayo wana nkale wana prêtre donc so aza moni so yaza faut comprendre que prêtre aza wana moni so Saint-Esprit ezesika mo boye on comprend que Saint-Esprit pena esprit mo ya bonzambe tambola donc artiste mo a mokiti ngala banda otale banana za moke na otala na TV dana boss mo wa bien ngai tutorino ya tembe donc ya za ya tembe tozana ba date belé boss da lo ba yango ke ba date eza ebelé atiki 3 mois bat ba comprendre banzembo ya chemin de la gloire dit na concert ya stade des martyrs oyo motona temba betaki et bien que par rapport à un concert ekende là qui spectacle ezaki bien son oui lumière c'est bon mais ndenge tom susu ekenda ki ndenge kalikila kité aisa biso ke fara bande la stade mais il est kaka boy na mupepe suite te trésor ezaki nini awa biso awa nde biso awa biso awa biso awa biso aqui somos nós awa biso aqui somos nós awa biso avec tous les 4 coins tokos boulonde zande koto awa biso. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, bienvenue toujours sur l'émission le plus suivie de l'Afrique, Awa Bisso sur Miss Girl Télévision. Je suis toujours là, toujours présent pour nous représenter bino émission Bolingara Mingi Awa Bisso. Merci également à maman Hortense, mon gros manette na kikolo wana na sabino so oza besoin linette bien. Maman Hortense azosa maramba bien. Merci maman Hortense pour la nyonso ozosa la pour nous soutenir Awa Bisso et qu'elle est toujours liboso. Merci bongo na artiste nyonso oyo bazo ko s'organiser pour que bale la Jani Fay kimia nyonso na ndenge Angola artiste diaspora bazolela Jani Fay na biso autoutika biso artiste et comédien ndenge ka ya actualité y a pas moyen que lelo natandela bino nyonso lenge longo bani mais merci pe na ba partenaire nyonso ya émission oyo na wana na moni héritier ndombele fils ya papa na moni ya Roby Visor Aigle hein Aigle Roby Visor merci bongo na maître bolo zipoche ya Luanda direct ya congolaise azota la biso ezosala bien awa ezara biso yango lelo toza na artiste et musicien ya mboka na biso ya zarane na nenga gisasa na héritier Watanabe moko ya ba musicien ya Latine Wata héritier Watanabe ça dit très fort mikolo tozo binaka tozo sepera ba nzimba musique ya kitoko ya héritier Watanabe chemin de la gloire ya album tozo sepela nango mikolo. Alors nazana moko ya ba musicien ya Latine Wata to meke mpe ko panza mo anteke muke. Bonjour mon frère. Boni star Bien Miss Girl. Oyebi ke tovandika boye pour Awa Bisso fumwami
Ningi patuki ya malimère alemba lingaka. Tomoni mbala moko bimel biso na Luanda. Boni d'abord santé. Ouais, santé calme vraiment quand nous sommes là. Biso déjà pemeni à cause de nostra que boss nanga na pesimbo te sigazali. Totorino a tembe monsieur les chanteurs. Donc biso tout toi pemeni nae. Tu auras d'abord la lumière. Donc tu n'auras pas penati. Talara papa za bien, papa mon monté en malam. Donc photos à la base santé. Donc pepe le penawana la team wata. Orchestre ya munene ya Congo na micho ya mwana. Orchestre ya munene ya Congo na micho. Ouais. Ok. Baspiritas. Ça fait combien de jours déjà déposé en Mboka? Ouais, non, ça a déjà 3 semaines. 3 semaines? Oui, 3 semaines déjà. Baspiritas bayambi onene. Ouais, biso vraiment et nakati ya orchestre netika Baspiritas bazara déjà ibota na biso partout to ke na Baspiritas azali. OK. Tango zo komara wana okutanda na ba toasted together bazawana. Okuta ba alvege la polo la bazawana. Akotutana sa tutana so ba Jacques Bazola tala ba prêtre na biso ba prêtre na biso bango yo ba raiski nanga bazawana. Leki ya bijou Seleman. OK. Na congolaise wana bena donc mutasimba nga vraiment mingi wana. Na congolaise. Donc imani kata fumba donc baya bena bazapina. Bayamba peut bien 3 semaines déjà. Est-ce que orchestre yebi ke oza diana oza libanda oyeli na moyeni? C'est-à-dire aussi na la ki bango to yomoka na ndenge na olali ko lamuka. Dans ce mois 12 pe na rappel 12 heures makasi na ndenge. Ndenge latino. Te ezaka mois 12 te ko ki mois 12 te bani ozonga no replier non po yo bazwa awat. Oui. Oui, nga bazonga na bazonga les premiers à année au 2024 au concert boss abetaka na 2023 je crois. 2023 pardon. Ah na Jumbo. Nga bena les seuls musiciens au loin na préféragi et puis c'est pas boss ayokanga. Yango na mata podium mona na pesa pe ndenge lekaki. OK. Nena yako kine Kinshasa. Abana epi ba bulo na nga bien ndenge singa kaka na yaki pena na ba répertoire te. OK. Au boss oza na voix. Oza na una belle voix. Mais il faut en avoir exercice. Kuna à la team wata eza école moro boye. Donc eza université à chant. OK. Yemo professeur tant avant na wana. Ah ba yo faut ça la mingi boye. Yo faut ça ya pesa bisonner do pesa na ba maison mais ninga pesa ba ya ebele lelo ba mo manquer patron. O ba benga patron lelo donc voilà. Ninga pesa ba exercice ninga pas pesa biso. Pour ya za maître. Ya maître. Donc ya pesa gi. A pesa pe subiso to epe menayi. Na oyo yebi bana ya pesa na maison mère lelo ba comment manquer bango. Oui vraiment. Na oyo yebi. Na onga bon. Na ona yebi. To na ba oyo yebi ba wata pesa ba comment manquer. Ouais, na yebi belé. Ils ont un bon matin maison mère nyoso ile kana la maison mère za TV. OK. Zagi TV total en boye. Tiboya mbati ba epe bo baziote ba biso ke travail. Musique ça bon. Eza ba mise belé lelo bazwaka bango pété. Par exemple les belé mena rotanga ba Congo. Très bien. Bazwa bango te me ba lélé la boss. Boss pa pesa bango banzela. Alors, beats ya voyage na yo, ya rotika Congo ko ya Angola ezani. Donc ming beats na nga. Yo tambola na ndenge na yo. Na senga vraiment, na senga ki ponga charge na nga. Ba pesa yango pa champion voix. Wa za bongo de na biso. De orchestre na pesa mote sikazali maestro. Na PC bena mode nga charge na nga boss ataki champion voix de yo contrôler donc champion voix de ta contrôler nga mtapesa nga ba programme ba mouvement ma tout très bien et ça ba répétition donc type na yaki boye na singa ke pa na e po mukanda na nga et comment epena donc et kata inspiré ya na singa ki oyaki pour nous renouveler le document en fait donc na ozonga déjà na moni ozaki na accompagner pe na accompagnateur na yo habiter ceux qui te rose moi solo moro boy déjà pour et ça la bien Nicolo toi la hymne national hymne national les années toi la hymne national de la République babi nze mona tabana mike ba oyembango surtout na palais pe na okamana ndenge bana nga ba oyembango ouais donc ya belanze mo donc nze mo eza on ebele ba les barons ezali vacances ezali mingi nga na osenga na bato ba ebinga na bato balinga cause nostra bato balinga la bonne musique ba mourir à bonne musique na osenga na bango ba yoga mingi chemin de la gloire ba consommer pour musique eza kuna eza classe très bien
sa classe, donc ils appellent prêt à travailler trop, Donc on a le bamingité, ah boss abagi, tout le bamingité. Mais misala raga, il a que ça quoi. Mobalo atao kinelinga fote nyonso. Tunana nu conscience no zalipe moto. Est-ce que nga kaka moto na bebisaki die yo ataju moko tosalaki nga mabe kopesa mama no fote te po alobaka na yo obalanga na bebisi yoka bamawa ya bo nakangaki motema o nayemelaki nga epesaki nga pasi na motema o ozopesanga conseil to mpe ozofinganga nyongo ya nani ozotuna ofuta eba nazali mama ya bana na yo nasi na reconnaître limbisanga kalonji nazali mama ya bana na yo. Très bien, je pense que cette improvisation a fait plaisir aussi à Patou Kiama et J-Baz. Jordan Batakilo Armo, qu'on dirait les on laisse toujours, a fait plaisir aussi à la personne qu'on appelle président Modogo Visor. Puissance Modogo Visor, en tout cas, on a évité quoi. Modogo Mouinzani. Ceux qui ont raté, on a des Modogo Boy, on a évité. Communauté, on a tous à Pierre, Modogo Visor, on a pression Motesi Rosali. Alors, artiste, oui, tu n'as pas boy. Non, il mange à Oliveira. Vraiment. Donc, tant que Bibongo, c'est que ça maintenant. Na habité na expliquer. On va chanter la deuxième voix, boire combien d'orchestre? Tout ça vraiment. Tout ça, on est à l'université à chant. Tout ça vraiment. Ok. Tout ça, on en a ba chef Nabiso Mishkangando. Ok. Bon des émis, c'est soit Zoé Mao comprendre. Alito Imoboé. Donc, tout ça, sous on a chef Nabiso Susu. C'est dit que mbongo, c'est long. Ayembi sous vocalement, on a bisu mon bangé dans Zembo. Donc, bah des émis, c'est tout c'est belé. C'est belé. Toi, on a tout ça, on a vraiment un boss. Tout ça pépélé. Est-ce que dans le chemin de la gloire, peut au théâtre, moi, solo vocal, moroboé, n'a pas nayo, bah, peut sur chance, on a vraiment, Ngaï, n'a pas déjà album ici. Ok. Album ici, là, déjà. Est-ce que là, moi, bah, bilo, bah, mike, donc. Tout ça, on a la latine. Toi, précité. Mais, toi, qu'après. Tout ça, en latine, on est orchestre, mon bon, c'est moi, et bien, neni, n'a utilisé. Puis, on a, ah, yo, tana, yo, yango, yo. Musique, ils ont patience. Donc, tout ça, on a besoin de avoir. Musique, ils ont patience. Pour tout le monde qui peut retour, il y a des musiciens, il y a des écoutes solistes. Donc, il y a des PCM, il y a des Wingé, pas Igo de la Forêt. Donc, espace des Aguinettes, moi, Chindiga Tchakal. Parce qu'on est na guerre où ils ont nettoyé les musiques, surtout na bana Wingé. Ils ont rappelé na Angola, ils ont dit ça, n'est-ce ko bitumbango. Na ba spiritual so baza wana latine bani na ba des émis so baza wana nini wo s'en sortir na déjà na latine mais un grand mouvement. OK. Oya okoma na courage ya wana be poter les mana ka wana ya lipate mon pe ande to zo mona ba maison mère kala cause nostra telemi wana ferego la telemi wana ba vina biso ba Serge Mabiala ba telemi wana ba Emeli alias cause nostra oyemba ya netika latine mali. Pour que si on a pas mis ça banga abena oya mais so oyebo yemba te ba obombelo te boss oyebso mba moka ke na lingi na ngayo te. OK. Donc boss na biso bien ega yango wana soit lingi yo te oyebso te ke travail soit lingi yo te oyebso amba ma yo pena en place na orchestre na nga ya na ngoti. Est-ce que yo pe na ndenge bazula ki yo awa na Angola ezali te po ba Belma ya bazali ki wana po ba po Chalwanda bazali ki wana batindiki kaka ba Beuli les Gabonais ba Paulo de Santos FCC bazali ki wana petit na biso banini oske ou soit tes apna yo moko talent banini vraiment la président premièrement moté na ve nga canton moyindo di Murphy wana za bena grand frère nanga po biso za tout ça na biso de ba ndula ngoka na baningi na biso balvanda. Très bien. Mais hier etsenga
Bama oyo za nango yo faut que la team. Il faut que la team. Il faut travailler trop la team. Et après c'est un sentiment on a tant on a qui souper et pas bijou c'est élément de cancer. Et pas qui sous gama mboya spiritas toujours bra aux annonces. Et pas avec ça yo non dans la vocal la team. Donc bama ça tout ba insister yo que c'est me yo faut que la team wata pour que c'est moto mon na wiza na venir. OK. Wiza ke boss pe to mon na kabela ba mi c'est baka. Biso beton na posa lobby yo pe masa na biso au téléma wana. Vraiment. On a chaque esprit toi qui ndule. Toi qui ndule wana to komi na ndule ka ndezala ba fan ba moninga. Habité yo fo mataka to ba mise belé. Mais ba fan so ba komena niveau ba ponanga parce que ba baki na makambo o ya latine. Mutu faut défendre biso na loi na fo sa ka bitu. Na ba de wana il faut défendre biso. Vraiment. Ya moni ba matsenga boulé salamé qui toko je crois ba image ça parce que tout ba pressa qui travaille nanga bo c'est nga ke na landa tant yo au salaire test Oliveira Pazaragi na mouvement nga bena na côté mouvement complet ba Bercy baza wana oso ebo yembate ba tiko na podium wana et ba répondre Oliveira za wana ba saint do ba des amis c'est tout bazaragi pe mtape sanga mote Oliveira nga siko pona nga la mono ndire atike abakisela nga suba maramu. OK. Tant on va ngater pe rosa pe 12. Après ça nga bena mbote ye azape nkalet. OK. Ankale après ça nga bena mbote. Pe na kata orchestre c'est randimi ba linément na yo. Randimi. Na kata orchestre nga ba ma robenga nga poubouf. Donc comme mo abenga la Oliveira. Nga na eba nga teke na mbalo wae. Nga embala nga na ba liné ba fina biso ba redi. Ba fina biso Serge Mabiala. On a eu un mini ba des émistes. Mais ce que son oyimba bisinga mais ba ligne na yo. Netka Oliveira yo son oyimba ko ba benga pas bouf. Pas bouf en suni. Zokane kombo ba benga Oliveira. OK. Donc na pesi mbote sikazali. Tozara on a tout ça boulot. Donc tous les lara soutien na artiste na bino et ça la pe biso bien. Donc tozara on a na la team ba conseil na bino et ba implice na bino na pesi mbote na ba spiritas tout yangola mobimba artiste na bino yo toza pressé mais toza prêt toza rappeler na cause annonce totorine mokongo na biso pe ekoka bon mona biso ba toza Bluetooth chemin de la gloire déjà combien de temps sur le marché des disques? Bon chemin de la gloire ebimaki le 15. OK. Le 15 mars et je crois bon mon monde mobimba monde mobimba barbecue salamai partout na salamati mambo boizala chez biso solo na salamati. OK. Pe boss na biso poto sa ba marambo yo iya lo ba mingi te po ba fan ba partout esprit maya ya banoko autant qu'on no saki partout déjà promotion album bandaki on a même butu wana ba chombo ya batu tout la gida na basha. Ouais, ah sikoyo na expliquer yo ke boss live par exemple tamaele ozanze muloko sengi na retirada et na mi ange mi de mon pardon voilà na zongi na tsunami. OK. Awa tsunami donc titre na ngoso betika na mi ange mi de mon tsunami oyo kango mama na chant ya makasi beta ridi ilume Bolingono elengi koleka ta mwambe afiki Bolingono gu sentima nazokoka te Lechunami okangisaka koleka ba défoncer Ata Lionel Messi Cristiano nadaleka te Bolingo amour Ridi ilume Bolingono elengi koleka ta mwambe afiki Bolingono gu sentima nazokoka te Lechunami akangisaka koleka ba défoncer Ata Lionel Messi Cristiano Ronaldo aleka te Bolingo amour. Après la pluie vient le beau temps. Na
na fraîcheur à boutou nazoluka papa moment nikolikote isolé na malili son pilo vert nazala fui nengo pukanga na nzete nazala chanson ponolide ngai yo moko spectateur pe juré na bakapela ya sensation pona kima bokam na ba demi-temps Jean-Franc Kiseka. Après la pluie vers les bons temps, laissant plaisir, mon sapina monoko, to chajango motivation, lole mona litoye, privé ngagno some bolingote. Ah, boy, ça sonne ici. I love you, Ridi, je t'aime, ilume, nalingi yo mingi, mina kupenda sana. Avant chez toi, je me sentais très à l'aise. Actuellement, azalaka fouter pas comprendre kate. Quand je bouge, aningana kate pe alobakare. Zema, nalingana na tepa. Très bien, merci à si Janonga Mutazala a réalisé mission à mission à l'élo si Janonga là les réalisateurs extraordinaires mobile série hein mobile moi si mon comme moi j'ai tri yitu na pesimbo te na Kinshasa essayer Zwamio. Alors star retour na Kinshasa et ça pour quand? Donc retour na ngeza déjà dans une semaine on déjà. OK. On déjà pour à travailler d'abord coulisses. Bah peut-être aura un mois. Ouais. Donc après c'est un mois té. Bah c'est un raké ko mielati. OK. Donc après c'est un peu de l'été que ça là tant de temps après c'est un raké mais ko mielati. Voilà. On a zappé na wa mamna qui déjà na cheki déjà ndeka tout ça la maman wa déjà. On a ozonga déjà. Donc à la minute aux Adiana qui ça ça wana. Ningi système amikolo ko mama chadat, ningi siko chemin de la gloire et bimi boy. Tout c'est la plus badate banini. Ouais, biso pona biso neti ba biloko au chadat wana pona biso ba rochela biso ngote po ba bi. Biso déjà ba confinement izala. Voilà. To betara bandule. Batu ba beta bandule susté biso beta. Biso pona biso ya tembe zarate po to radana boss mo wa bien raé. Totorino ya tembe. Donc yaza ya tembe. Tozana ba date belé, boss da lo ba yango ke ba date eza ebelé. Atiki 3 mois bat ba comprendre ba nzembo ya chemin de la gloire abakanga. Autant bandu les obanda. Ye a messala ko mana public na. OK. Ya rasoka yemba che micro boy. Bon mona odana ba concert ebelé biso à chaque présentation album, boss alingara ay mana public na. Et donc yango mon boss a fait 3 mois avec le ba nzembo. Donc bientôt là déjà tourner ça, tout va tourner du monde, donc tourner Benezali. Dites na concert il y a stade des martyrs au Montona Tembabe Taki. Et bien que par rapport à un concert et Kende là qui spectacle ezaki bien, son oui lumière c'est bon, mais n'engue tom sousou et Kenda qui n'enga kalikila quitté, a essayé biso que fera bande la stade, mais il est kaka boy na mu pepe suite té réseau ezaki nini au bande la sous stadeité quoi. Bon. Wana vraiment isa bablo mo boy bat baroyi bango mingi za bio pour ma royo ba na kopesa ba programme moti 5 bio et lo ba yango wana za mambo etamula na administration et orchestre. Voilà, on a la simple chanteur na 4 orchestres. Simple chanteur na 4 orchestres. Ningi siko Latine Watt fonctionne na Kinshasa par rapport à nos mon état que musicien. Est-ce que vous avez un orchestre ni ou mon orchestre moins divers par rapport à Bino? Naninga Kinshasa lelo génération Maramutu mon noté par rapport à Biso so type bien donc leader au peu beau tout groupe na et puis basala ma bien ba on ne ba kalikila raillé comme adversaire na Biso. Donc je me natanga et puis là mikolo boss a pexi biso mambo. OK. Na bonne suspension si j'ai chalé ça on objet tout le la mingi chemin de la gloire. Très bien. Tout le mingi chemin de la gloire, il y a déjà musique ya lelo. Moni ngai na loba lelo mo boye. Ba isenga te yo kuna isiko ke yo kokate bitumbe za balinga batu tenga bité. Nga peme na cause nostra. Na rodinda mara wana moni ndenge bana Israël ba dinda mara prêtre. OK. Nenga na dinda minanga pa cause nostra. De Moïse ba demila Moïse. Nga la zala nga wana do biso za akatsa bango mère quoi. Akatsa biso kaka.
po aza maître mobo naimba pe na mwa orchestre belé na Congo mais mukulu na yemba na cause nostra na comprendre que na yemba na maître donc na yemba pe na o mise mobo o yemba sko na mutu mo donc star mo ya munini oui que va te belé ba critiquer au pen jour yemba na héritier Watanabe c'est comme si ozayi na mwa bobangi ezaki bon tout le bango complexe ou peut-être mutu mo bomona na musika mais oza sous face na ye tout le bango que non de ça dit on se déflaité ya représenter vena talent na yo pe héritier Watanabe ozena mo ba bobangi ezaki nini na ça yo wana nkali wana prêtre donc so aza moni so yaza faut comprendre que prêtre aza wana moni so Saint-Esprit ezesika mo boy on comprend que Saint-Esprit pena esprit mo ya bonzambe tambola donc artiste mo amukiti ngala banda otale banana za muke na otala na TV to beta na musique na biso ya manzanza na otala vie wana na TV atu ba comprendre elo otina zala na sentiment na émotion donc maramone tu te rêves pour biso tu te rêves la team wata musicien to rêves orchestre wana ce qu'on a moni ce qu'on a commis ce yo boso ya donc il y a président ça wana otalo sikobu yemba Mobutu te donc bala te mikolo king tango otalo ba spiritas mtu bala tisie musique ko ah bon musique oyo niveau wana oyo prêtre ke nango na habité faut to kaka ne mingi to ka mingi to loba mingi te ngelo na osepela album na msiza kitoko donc ya kitoko donc so na vandi mo boye na vandi na parler na yo ka ba vacances tabi prêtre oyo ve oyo ngana okangameka loka ba ekoli bakangama ye Jésus donc na okangama na ngai na osanaka pembe na ye batu bakoloba mais ngana zana ka wana pembe ne po bolamu leke belé Bluetooth oza TV za radio te biso pe to bomba ba archive pour aiza rabiso ouais so il a chance na latine wata ba peso pena chance ningo kalikilaka o changer ma version te o changer ma loba te pour les autres adorer les na TV héritier wata bola molege belé très bien mais sur les autres opportunités voyage à poteye o komi pe kombo ninge o lingaka o tourner les deux te ngai déjà na sepela na musique mingi pe na sepela kozaka na muto aza mutema molamu pressé na vie ezaka mingi bien te donc nga vraiment nde naza boye mokolo na ozwa opportunité wana ya kokoma titulaire par exemple na ligne wana atelemaka wana nayebi te donc lobake bosi mo babike na posa na bimisa yo koma artiste et na bimisa yo koma artiste na nga kwa bimisi yo là et bon vraiment na sana wana mais à part ndenge nous ont répété dans l'orchestre yo mo posa na babiloko na yo mo soki ba pesio liduso monani ro larguer c'est belé nga ça na banzembo OK ça va na banzembo belé bon on préfère le roi ne bimite ça babor na omoro faut bomba on rapport bakuma ayoki c'est couleur mo boya jipali travail on a ndenge na ya ngomi ya ngai ma conseil na opisa kana ba ndeko na mso ba artiste ba bosser na place ba loba très bien album ça rende beau album ebini lelo ba tuwa mango partout ba bar no tambola donc on a bien un petit mot le one ici na lobaki album on a pona confirmant on a que confirmant pe na mboka na ba voilà ni na boye na tamboli na lwa na mona lobi non na ba bar so ba chongo boyemba on tambola bina biso na nicho biso ni bossa ba longwe OK bon, très bien. Message pour la Spiritas, nous sommes en ligne mboka pour le chemin de la gloire. Bon, message dans les arabes que la Spiritas va aller esprit mort réalité. Vraiment. Vraiment va positif. Donc, tu continues toujours comme ça promotion bon na biso.
partout quand nous obéta déjà et ça va tout continuer en haut mais ça en haut et puis tout son album et ça la bien ça les salami wana bon c'est vraiment ça tout le monde où elle m'a servi ba tu au cas pour boliango bongo OK boliango bo c'est que là on peut tika la bakilia donc ça va être moment boton boyo kango abamawa donc bon consommer un autre tout ça la promotion album na biso et na bosente na pesi bote na même pas président de Sikabushko vraiment ça le la représenter à Baspiritas en direct à Panama donc il vient dans la base au boss à se rappeler na Baspiritas ça va de tinga bango parce qu'au niveau ya patron ya bon oyo na mona avant na ma musicien ya héritier Watanabe OK kolonga sepela na donc na ebisio ke nena la raboué on a tala batu susu bo lobela cause annonce à tout torino na po ya sala ba lobela mabe on a pas si mo le roi ba ofinga merde et ba ofinga père et na na droit te OK répondre pour biso na parler père à l'accès biso boulot to travailler kaka boulot to travailler kaka TV za radio te to comme na so vraiment na suka les grands accompagnateurs kuna ebige ça puis moi kala à l'époque na mona ko ba série mo boy na mukulu jibem pe na papa chéri boni siko makaba vina yo aninga mboko OK très bien OK danger bato balingaka yo bato bayebi yo bayebe pe kitam sus ba o bayeba ipete ko leka le na TV bazoma ba mbote sala bango bien quoi voilà pesi mbote bébé famille qui sont le déca qui sont na Kinshasa boteto pesi mbote batalwana parla qui sont bote trop beaucoup toujours pour la every émission oyo très bien on sala tout ça merci artiste tozongeli yo posa na ba fan ebele ça dit ba spiritas tout so ba notanga bango a kutu ba aussi là tes livre quoi ba ebele moi 5 personnes ba zo mambote ça là on peut bien quoi donc mbote nga liboso donc c'est pas ya boss Abel Maya dragon de la monnaie ba bien miko ba bien dragon de la monnaie Abel Maya donc c'est mbote si kazali pas bon séjour na loin na prêtre il y a ça mingi bata OK c'est mbote si kazali na bosani pe ko chalwanda être bolozi ba bien bina lito ya mokumbi Abel Maya donc na pesi mbote na ngai pas ya raisi na un jumeau ba bijou Seleman OK donc ba onde ba soki na ngai vraiment on a ces cancer staff le etika là il fonctionne en petit les lots base ba spiritual spécial rawana très bien donc sinon on mbote ba rawana na pesi je dire oui ma vita mbote na ye moi sa boss cité Emmanuel Tata Fumba Muzan OK na congolaise mbote na ye na pesi sous Diego Vision Diego Nzambe Vision et puis surtout soutenir na Mestre Matonnet na bosanité na Kabinda boss Miguel Vemba le financier de Kabinda et na pesi sous mbote na ngai paya de kusu 4 frères et na boss Fernando Binda Samuel Movicel GDG alors retour balinganga la pesi. Très bien, et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Continuez toujours de vous abonner sur Miss Girl Télévision. Awato rate mutute libanga bomona kipamba yango lelo siminda kumbote komela ya aimé Diatman iPhone toujours congolaise mbote et komela 3 fois boss Jean-Pi Nzazi mon ami personnel mbote komela Tati Fingila pe et komela lisusu bongo ya tosha flash. Moi je vous retrouve à la prochaine. Toujours Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Awa Biso. Aqui somos nós. Awa Biso. Aqui somos nós. Awa Biso. Avec tous les 4 coins. Tocos. Boulon des Andes Couture. Awa Biso.